bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Banamboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. J'ai dit là, mon abalanignon, so y a un faux linga, la journée, peuple pour na peuple. Tout le monde va s'en pour na côté, c'est bien que l'Assemblée nationale a examiné que plénière. Il y a mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi avant examen. Il y a projet, il y a loi de finances 2025 en matière principale. Il y a session budgétaire. Les ali bongo projet, il y a loi, il y a réduction de compte exercice 2023. Puis projet, il y a loi, il y a rectification, il y a loi de finances 2024. Et le reportage. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée... Chambre basse, il y a Parlement. Examiner qui dans séance plénière. Il y a mercredi 16 octobre 2024. Des projets à loi pour na oyo etali et bandeli examen à projet à loi à finance 2025. Matière principale, il y a session budgétaire. Ezali bongo projet à loi oyo ezali kolobe la réduction des comptes exercice 2023. Pe projet à loi rectificative, il y a loi exercice 2024. Bosimba Kenyonso et les cas qui vraiment qui toquent un mois après le dépôt, il y a un projet à loi oyo, chef et exécutif national. J'ai dit tout le monde à Toulouka. Assemblée nationale, bah c'est plongé qu'un examen, il y a deux textes oyo et ça là qui présentait mingi et pas il y a ministre d'État oyo azali kota la makambo ya budget et Meboji Sangara. P ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotaï na présentation ministre d'État ya budget a expliqué que na représentation nationale ba facteur oyo ezali ko justifier loi rectificative ya loi ya finance 2024 de manière générale accroissement ba recette ezali bongo kopé ça na prise en compte il y a 1,749 milliards ya francs congolais oyo ezali mingi na négociation ya contrat ya Sikomine ezali réparti na titre ya reality oyo 908 milliards ya francs congolais na titre ya barrière ya Exim Bank où ils allaient capter na ressources naturelles na hauteur ya 841 milliards ya francs congolais ba appui budgétaire oyo et connaîtra qui augmentation et outaki mingi na ba kodefa ya ba programme oyo elekaki na 267 milliards ya francs congolais na 2.102 milliards ya francs congolais ba dépenses ya budget général et bande kolobela mingi oyo ezalaki dette publique ya ba frais financiers ba rémunération ba bien matériel pe ba prestation et ba transfert et ba subvention ba dépenses et investissement pe ba dépenses exceptionnelles ndenge Emeboji atalisaki ministre ya finance Nangambo nae atalisaki contexte oyo ezali ko sa exécuter loi ya finance 2023 oyo impliqué ki mingi exécution budgétaire oyo ezalaki enregistré na prévision ya ordre ya 32 milliards ya ba francs congolais
pe ba recette ya budget ya pouvoir central ezalaki réalisé na terme ya exercice 2023 ezali chiffré na 29 milliards de francs congolais. Lokola taux ya réalisation ya 91,22% oyo ezali kotala mingi ba dépense ya budget général, ba budget annexe pe ba compte spéciaux, ba dépense oyo ya pouvoir central ezalaki prévu na 32 milliards ya ba francs congolais yango ezalaki exécuté na hauteur ya 31 milliards to 23 milliards ya ba francs congolais, soit taux exécution ya 96,49% oyo ezalaki relevé et pas ya ministre ya finance de Fwamba. Puis ezalaki moko ya makasi ya débat ba eli nationaux ba talisaki makanisi na bango pe ba préoccupation par rapport à projet à loi oyo ezalaki sous examen. Bosimba ke nyonso balobelaki ba dépassement budgétaire ba écart oyo ezalaki constaté entre ba budget oyo epesamaki pe oyo ezalaki bongo décaissé na ngambu ya paupérisation ya population en tant que bazali konyokwama wana ba remarque esalemaki. Après plus de 9 heures, il y a débat général oyo ezalaki bongo engagé soit commanda mercredi et silaki mingi jeudi 17 octobre boye 150 interventions mobimba ba membre ya majorité lokola ya opposition bango basakordaki pe bayokanaki te boye ba deux membres ya gouvernement oyo basengaki 30 minutes ya pause pour na kopesa biyano na ba préoccupation ya ba honorable député tant oyo elekaki de manière brève boye ministre Nyoso Mibale ya gouvernement souminois bango ba éclairaki lanterne ya public boye ba reconnaîtra ki ba dextérité légendaire oyo ezali ko caractériser président ya assemblée nationale ndenge atambusaki débat bango nyonso ba sepelaki pe ba réponse et pesamaki na ndenge elongo bani bosimba ke plénière oyo ezaki ba problème ebele et talisi ke mboka ezana ba problème ebele boye assemblée nationale esengeli a jouer rôle moko ya makasi pour na ko répondre na l'intérêt à population. Professeur Vital Kamerhe a annoncé que ba projet ya loi oyo ndenge endimami et kosinda mabongo na commission Ecofin et pas wapi bango ba ministre ba kozali so invité lokola ministre d'État ya budget pe ministre ya finance ba koleka lisusu kuna pour na ko participer na misala oyo ekosalema na niveau ya commission pour na ko sokisa plénière à statuaki. Deuxième point na ordre du jour ezalaki présentation ba membre ba commission permanente oyo bazala qui bongo constitué après consensus ya différents groupes parlementaires bosimba ke bongo nyonso ba eli nationaux ba ko se pencher sur koyo na examen ya loi ya finance exercice 2025 na kota mingi liboso intérêt ya peuple pour na ko permettre na gouvernement souminois battant en œuvre plan d'action na bango oyo ezalaki adopté na tango ya infrastructure na bango na niveau ya assemblée nationale. Premier ministre Judith Soumino Tuluka, comme mercredi 16 octobre à Bruxelles, capitale ya Belgique, chef ya gouvernement a représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na 10e édition ya forum Rebranding Africa. Nathalie Kaila RT Mapindemi. Premier ministre Judith Soumino Tuluka a comaki mercredi 16 octobre 2024 na Bruxelles kuna na Belgique. Chef ya gouvernement a yé ko représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 10e édition ya forum Rebranding Africa. Boye ayambamaki na ndenge ya malamu na diaspora congolaise oyo ba réservé la qui accueil moko chaleureux bazali koyemba pe kobina ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge bino moko bozali komona pona bango komona femme première ministre ya liboso ya République démocratique du Congo chef ya gouvernement bango ba encourager pe ba memelie énergie na bango po ete aye bana kosala mosala ndenge ya malamu balobi azali bongo garante ya élévation ya RDC bango nyonso balobi bakozala simana ye pona mosala azali kosala pene ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge femme moko ya diaspora congolaise alobaki 10e édition ya forum Rebranding Africa et kosalema durant 3 jours kobanda le 17 kino le 19 octobre 2024 na capitale belge ezali bongo événement moko ya makasi oyo ezali kosangisa ba leader d'opinion ba décideurs politiques ba entrepreneurs ba investisseurs autour ya thématique ensemble construisons l'Afrique Building Africa Together ndenge bazali koloba na anglais bosimba ke na occasion oyo République démocratique du Congo ekozala na honneur bosimba ke na occasion oyo République démocratique du Congo ekozala na honneur grâce na statut na yango ya pays solution pour na question ya changement climatique
Bosimbake depuis création nango na 2014 Rebranding Africa Forum ezali bongo ko s'imposer parmi ba rendez-vous incontournables pour na ko aborder ba transformation nécessaire ya développement durable na continent africain. 10e édition oyo et ko aborder ba sujet makasi pour na avenir ya Afrique, intelligence artificielle, valorisation ya capital humain, la culture et le soft power locaux la levier ya croissance ba défi ya changement climatique pe ba opportunité oyo ezali lié na amélioration ya connectivité ya continent et longo na mokili mobimba ba thématique oyo ezali bongo ba axe moko ya makasi pour na progrès pe prospérité ya continent africain. Nangamba finance bosimba comme ministre ya finance organiser qui séance ya sensibilisation ya facture normalisée mercredi 16 octobre na Fleuve Congo Hotel na bokambami ya ministre ya finance Doudou Fwambali Kunde Libotaille Nadine Assona. Ministre ya Finance Doudou Fwambali Kunde Libotaille a présidé qui séance de sensibilisation sur la facture normalisée. Après mot d'accueil, il y a directeur général, il y a direction générale des impôts DG Namokuse, ministre ya Finance Doudou Fwamba a Swaki Maloba pour rendre hommage na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azoko mema digitalisation lokola axe prioritaire yaba engagement na ye na discours na ye Argentine nationale a talisike réforme ya facture normalisée et comme nécessité pour la nation na biso ezali ko représenter instrument ya makasi pour na kopesa na l'état ba moyens financiers ya politique publique na ba domaine essentiel ezali pe ko marquer tournant ya matérialisation ya administration fiscale pe ya transparence na ba opération économique ya mboka na biso nasima asengaki na ba structure fêtière ba s'assumer pour na kozwa ba responsabilité na ba moment ya makasi ba travailler pene ya DGI pour na ko préparer ba entreprise na transformation digitale pe eza na litomba que DGI attient en place ba moyen nyoso pour na ko renforcer pe ko soutenir ba structure oyo na mission na bango pe ko accompagner ba entreprise na conformité fiscale. Ministre asengi pe que collaboration oyo e kende mosika na kokotisaka ba contrat ya partenariat ya malamu entre ba structure oyo na DGI ba contrat esengeli ezala prêt au plus tard mois prochain pour ministre alingi nyonso esalema na lombango pour réforme et comme réalité na ba entreprise nyonso ya RDC pe bazwa en compte ba priorité légitime pe batalisa importance ya rôle oyo ba entreprise leader et koki ko jouer na réforme oyo pe atalisi ke baza na responsabilité particulière en tant que ba entreprise citoyenne ya kolakisa nzela na ba sous-traitant na bango po mema bango na dynamique ya transparence pe ya conformité. Entreprise transparente ezali ko se conformer na ba exigence fiscale ya sika et kozala lisusu te na ba radar ya DGI lolenge wanande to komema environnement économique pe fiscal sécurisé ya malamu pe moderne na ba contrôle fiscaux modernisé bosimba ke réforme oyo ezali opportunité pour na mboka ezala na makoki ya kobongola système fiscal pe kosala yango pilier ya développement pe ya compétitivité na niveau ya région ndenge ministre Asukisaki. Général des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale. Bougumestre ya commune ya Matete Gilles Mukumbi alansaki misala ya courage ya bakanivo ebele na commune ya Matete pona kozongisa propriété na commune oyo héritier mapinemi. Opération Kinshasa ezobonga ndenge eza na ville ya Kinshasa ekei bisika ebele awa toza na commune ya Matete commune oyo ezali kokambamana bourgmestre Gilles Mukumbi Mukawa ye azali kolala te tango nyonso azali sur terrain mvula enoka te azali kotambola na engin pona koluka ndenge nini kokure ba caniveau ebele na commune ya Matete na ba différents quartiers enfin que ndenge ba mvula ezali konoka bana ya Matete bazwa makambo etali inondation te kasi na Matete kuna bopeto esengeli ezonga wana ezali cheval de bataille
ya bourgmestre Gilles Mukumbi Mukawa oyo azali vraiment bourgmestre ya terrain ye avandaka na bureau te tango nyonso aza na terrain kotala misala ndenge ezali kosalema botala bino moko awa toza na se ya mvula ya mokolo ya mercredi 16 octobre 2024 kasi ye atikaki bureau alati baboti na ye azali kokota na mai elongo na bato nyonso ndenge kaka bino moko bozali komona boye population azangaki te kokanga esengo na ye komona geste ya bourgmestre ya commune ya Matete Gilles Mukumbi Mukawa oyo alunga sunga Matete nzela za bien konje ko tambongo ozala kitoko kina biso ezali ke prince oyo banda président Mobutu akenda lelo prince na lelo moko te basala na musala kukumesa biso sala initiative ya bien so babongisi ka prince Matete koma kitoko boyende ezalaka bourgmestre ya Matete alobi akotika tante likambo etali propriété na commune ya Matete ezali toujours cheval de bataille na ye Gilles Mukumbi Mukawa azali kotambola partout na ba quartier ya Matete bisika nyonso misala ezali kosalema en bon père de famille yemoko azali ko superviser yango ndenge alobi bana ya Matete babeti maboko pe basepeli balobi bourgmestre na bango akoba kaka boye bango nyonso baza na nsima na ye mpo na commune ya Matete elata robe ya sika Bajan Peba cadre ya société en liquidation lignes aériennes congolaises basala qui cite mercredi 16 octobre na primature pour na kosenga na gouvernement afuta bambongo na bango na décompte final héritier mapine ba détail Bajan Peba cadre ya société lunes aériennes congolaises société oyo eza na liquidation bakitaki mokolo ya mercredi 16 octobre 2024 na primature pour na kosenga na gouvernement ayeba na ko résoudre problème na bango ya ba décompte final bango depuis société et côté na liquidation ti lelo yo l'état azali ko kipe bango te l'état azali ko kangamisu nzokande et belé kati na bango plus de 1000 agents mobimba et si ba kufa na ba situation ya pasi ba beti ba tour ya ndenge na ndenge et pa ya ba autorité et belé kasi solution ezali ko zwa makaka te mikolo eleki ba kitaki même na primature pour na kolela mama premier ministre Judith Suminwa ayeba na kotala likambo oyo kasi bakutaki ete basolaki na ba collaborateur na ye ba prometaki bango ke dossier eko évoluer tu sikoyo bazali komona eloko te talati na mercredi 16 octobre bazongaki lisusu pour na kosenga kaka na ba autorité ba résoudre problème ya lac ba agent pe ba cadre ya lac et si ba lembi ebele ba kufi nzokande misala minene ya makasi oyo basalaki pona mboka na biso République démocratique du Congo bakoki kopesa bango merci bapesa na mbwate na tina wana kozonga na bango premier ministre azalaki lisusu te boyo kandenge balobi esengeli ka mikanda wana bazongisa yango bati yango na mesa ya mama ministre mama premier ministre tango akoya mama premier ministre akoka ko libérer yango bon bango moko balobi te mama premier ministre a dit très sensible à problème ya tout le monde biso pe kaka to bana na ye to pe ba congolais to pe na passe makasi pote biso to sali musala 54 ans o okumba avion to sali image munene ya mboko oyo totalaki premier pays na Afrique subsaharienne oyo kumbi ba mpepo pe tozali na ba oyo bato benga bango ba icône c'est-à-dire que bato ba sala lukumu ya aviation kumba par exemple DC-10 avant que colonie na biso colonisateur na biso belge bazwa peuple wana ba DC-10 bato nyonso wana bazaka kufaka boye ko na passe chef de l'état toko kutia yeke azape mwana ya lac parce que papa Nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali premier président conseil d'administration à Air Zaïre compagnie ya munene ya lukumu c'est-à-dire que lukumu wana ya Air Zaïre et salamaki na tango papa Etienne Tshisekedi azali président conseil d'administration ako kobosa na yango te akomaki déjà mwa mutu donc atako azala na azolala atako aza tomoni ye tozomona ye président te mais toyebi ete toza na kati ya motema na ye peut-être que tango ya kokanisa biso nde yana nozwami te soki message ekomeli ye nakanisi ke président ya république akose souvenir Bajan pe ba cadre ya lac bazali ko garder toujours espoir balobi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa na ye azalaka
premier président ya conseil d'administration ya ex-Air Zaïre bayebi ndenge nini société oyo etambolaka et salaka fierté ya mboka na biso na Afrique pe na mokili mobimba boni ba agent oyo bozali kotika bango bo résoudre problème na bango po na ko honorer bango na misala minene oyo basalaki po na mboka na biso République démocratique du Congo to banzi ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na mama premier ministre Judith Suminwa bakosala tout pona kosunga ba agent en lag botela bino moko ndenge balembi baza lisusu na ba age ya kobeta ba tour ebelete kosala ba sit-in pona ko réclamer ba droit na bango. En tout cas mawa esengeli ezala na mitema ya ba autorité pona ko résoudre problème ya bandeko oyo ya lag esi ba nyokwami makasi. Na éducation bosimba ko grève ya enseignant na ba école publique ezoko koba se ko koba pe silence ya gouvernement ekomi ko bangisa bato bolanda réflexion oyo mfolingo eselimino na commentaire ya héritier Mapindimi. Batu ebele na République démocratique du Congo, ba parents pe lokola ba élèves, bazali kokamwa silence ya gouvernement souminois, gouvernement oyo batu ebele bataki elika komona likambo etali gratuité ya enseignement na RDC eye banako koba na ndenge ya malamu, ndenge ebandaki bambula eleki. Kasi depuis rentrée scolaire et salemaki le 2 septembre 2024, ba élèves et belé ya primaire, ya ba école ya l'État, oyo bazala qui prise en charge dans l'État, oyo bande ko bénéficier gratuité, enseignement ezali ko pesa mate, ba élèves et belé ba vandi na bandako, misusu bazali ko kende, kasi ba porte ya ba école ezali ya ko kanga, ba enseignant pe ba responsable ya ba école bazali ko repousser bango, bazali ko zongisa bala na ndako, likambo oyo ezali ko kamwisa pambate komona ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki sete na likambo etali gratuité ataki yango lokola cheval de bataille na ye kasi lelo ekomi bafoué tozali koyeba te raison vraiment ezali nini pambate depuis le 2 septembre enseignement ezali kopesa mate nzokande na bekole mususu oyo Minerval bazali kofuta bana bazali kotanga ezali kaka bekole ya l'État kasi bana oyo babande ko bénéficier na gratuité bango nde bakomi vraiment sacrifié kala mingi te ba marche et salemaki na province ya Congo central minduki e betaki kuna ezalaki ba élève bakitaki na balabala pona kosenga na balakisi na bango bayeba na kozongela nzela ya mateya pe l'État ayeba na ko résoudre likambo oyo kasi kino lelo oyo eloko moko nanu esalami te ministre ya enseignement primaire pe secondaire Mama Raissa Malou azali na ye ko kangamisu to ebite soki eloko nini ekosalema nzokande ba parents bazali komituna est-ce que gouvernement azali komona teke bana bavandi na ndaku eloko ya koloba ezali tope ezali te ba parents nyonso bazali kotalela gouvernement bandi bayoka soki gouvernement ako décider que gratuité esili bolo bambala moko ba parents bafuta misolo po bana baye bana kotanga kasi silence oyo ezali kokamwisa pambate to koti déjà sans ya mibale ba élèves bazana bandaku nzokande ba école na bango ezali ya kokangama l'État loba soki obomi gratuité pesa réponse na ba parents soki pe gratuité ezali kokoba esengeli ministre ya EPST Mama Raissa Malou apprendre langue na ba syndicaliste ba enseignants apprendre langue na bango bayoka na soki balingi nini po ete bana bazongela nzela ya mateya ezali génération mobimba ezali vraiment sacrifié papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo batu ba betelaki maboko na likambo etali gratuité kasi oyo ezali kosalema tomoni ke gouvernement nde azali koboma makambo etali éducation na mboka na biso pamba te soki bomona ke bokokite ebongaki botika ba parents bakoba na kofuta mbongo kasi lokola bo decidaki gratuité bomema yango tina suka botika kokanga misu bana bavandi na bandako gouvernement azali kolobelo côté pendant 2 mois ezali irresponsabilité. Pour les bino nyonso bozana besoin ya ko voyager pour les États-Unis cyber Eric abengi bino pour na devait loterie o ebandaki déjà le 2 octobre et le 4 novembre. Ba détail longo na Nathalie Kaila. Deko ya Congo Kinshasa ya karanga yena koyo. Malembe. Devait loterie édition 2026 et c'est bandi na ville ya Kinshasa mobibae. Asuwa esi efongwami yaka kobeta devait loterie et pas ya ba professionnel na masolo etali devait loterie. Awa na ba agence de voyage Eric Travel
epai ya Nzambe Koko Yaya Jalaludin Mohamed ATG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya Debe Loterie na Kinshasa Mobimba Obiso awa erataka te plus de 2500 gagnants Babimaka awa Kinshasa Mobimba eyebi prise en charge assurée accompagnement au voyager okei mboka ya Oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis. Année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez. Tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme po awa na Eric Travel bazali ba professionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te. Adresse na commune limitée 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Osa Mobimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Eric Travel oyo pardon na ba innovation Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka kana présidence de la SAP pa ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue limité résidentiel juste na petit boulevard Ndenge héritier mapinde mena Igor Tingi batal ici. Papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça oleka mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk oye na dinga loko le moro na dinga loko le moro ata za loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali
tozana communiqué nécrologie bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindemi. Famille Kabwiku bavana mawa kwebisa na bandeko baninga pe baye na bango nyonso liwa ya papa pe ndeko na bango César Kabwiku Mbela oyo akufaki depuis le 2 octobre 2024 eleki bosimba ke programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 10 octobre 2024 veillée mortuaire ekosalema na salle Talita oyo ezwami na avenue Songi na quartier 1 na commune ya Njili référence terrain Bouddha. Mokolo ya samedi 19 octobre 2024 de lever à corps ekosalema na morgue ya hôpital de l'amitié sino-congolaise oyo ezwami na Njili quartier 7 à partir ya ngonga ya 9h. Nzoto ya mowei ekokende na salle Talita na Njili quartier 1 epai wapi recueillement ekosalema pe ba dépôt ya ba gerbe de fleurs. Boye kolongwa wana na ngonga ya 12h30 nde nzoto ya mowei ekokende na province ya Congo Central epai wapi bokundami ekoyeba na kosalema pe na sima bato nyonso bakozonga na salle Talita pona bain de consolation tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Kabwiku Mbela César. Merci na confiance et fidélité bozala kanango na info lingala journal ya peuple pour na peuple soki bosepela ki na édition ya lolo bolwa merci na Igor Tingo azalaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kail na pe Nadine Asso na supervisé par héritier Mapinde mais montage quand même qui pa ya Fabrice Lundombi pe Christian Kengebinga na bino tokutani mokoleza iko ya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya okoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mbona ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.